Yamokola lelo yango ebandi Congo Kinshasa mbote boza tellement ebele ya kolanda solo la plus. Merci pour la confiance et fidélité. Mission diplomatique et Sengel Boyebake, président ya chambre basse ya parlement, le professeur Vital Kamerhe ayambaki délégation ya congrès américain basolola kinini boza ba détail n'élément oyo. Na cadre de diplomatie parlementaire, congrès américain et des pêchaki délégation, y a ba représentant na République démocratique du Congo pour na ko échanger na ba parlementaire congolais pe ba autorité politique autour y a ba grand défi oyo ezali cause la République démocratique du Congo pour na ko se lancer na voie ya développement. Conduite na Brian Fitzpatrick, délégation yamba makilobi eleki na président ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe et Sika Wapi balobelaki masolo pe na oetali notamment plan économique, social, pe surtout sécuritaire. Na oetali plan sécuritaire, speaker ya chambre basse ya parlement a réitéré ki position ya République démocratique du Congo na guerre d'agression dont ezali victime pe atalisaki ke solution paisible ata mokote ezali face ya situation oyo soki Rwanda pe Uganda bazali ko garder ba armée na bango na sol congolais. D'autre part, professeur Vital Kamerhe a sollicité qui les États-Unis d'Amérique pe na communauté internationale soutient moko na démarche ya République démocratique du Congo pe atalisaki ke azali convaincu que soki implication oyo ezali réelle Rwanda pe Uganda bakokanga bisaka na bango na sol congolais pe ba protagoniste bakokoka enfin ko se lancer vers solution moko par la voie diplomatique. Pona Brian Fitzpatrick, congrès américain ezali disponible pour na ko soutenir ba démarche ya République démocratique du Congo afin ya ko relever ba différents défis. Purpose, we're trying to strengthen ties between the United States and DRC. L'objectif de notre mission était avant tout de renforcer les liens entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons une grande mission diplomatique ici et nous avons voulu rassembler pour pouvoir discuter des différents efforts qui sont réalisés. C'était important pour nous d'avoir, puisque nous avons une commission importante pour le commerce international et une commission pour la sécurité, c'était important d'entendre un mot de la part de nos alliés, savoir dont ils ont besoin pour pouvoir renforcer nos relations. Effectivement, le président de l'Assemblée nationale a beaucoup partagé avec nous et ça a été très utile et nous l'avons invité à nous rendre visite à Washington DC. We invited him to come visit us in the United States. Kasi Sengel Boyebake, président ya chambre basse ya parlement, a profité d'une occasion pour na ko évoquer vision chère ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo ezali ya kosala guerre na ba voisin na été, mais plutôt ya ko impulser développement économique et social ya Afrique à travers coopération moko gagnant-gagnant avec ba pays frères ya continent africain pe ba oyo ya ba continent misusu. Boyende ezalaka. Yeke yo. Campagne réparation, il y a bec de lièvre dans la province, il y a Ituri, plus de 130 personnes enregistrées. Bako retrouvé sourire na bango, Mikolezali Koyabo, ça va détail, na commentaire oyo. Gouverneur militaire ya province ya Ituri, le lieutenant général Luboya Kasha Majoni, agendaki ko encourager lobby eleki lancement ya campagne ya réparation ya bec de lièvre, opération chirurgicale menée gratuitement na Samaritan Pulse et Longo na implication ya administration militaire ya Ituri pour na kopesa sourire na plusieurs personnes oyo bazali victimes ya malformation oyo depuis kobotama na bango. Na même occasion, gouverneur militaire Luboya Kasha Majoni a réconforté ba personnes internées dans l'hôpital général de référence
province ya Bunia. Pona lieutenant général Lubuya Kasha Majoni, présence ya ba médecin oyo bauti na ba 4 coins ya monde ezali ko confirmer volonté ferme ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na kubongisa nyonso na parti oyo ya mboka. L'Ituri rend le sourire. Non seulement pour les Ituriens, mais pour les autres aussi. Mais l'Ituri aujourd'hui, à 90%, est dans une académie. Et ça, vous-même, vous le savez. Regardez ce qui s'est passé à Iromu. Les écoles reconstruites, les centres de santé, tout ce que vous avez, parce qu'il y a la paix. Regardez à Magui, à Aro. Est-ce qu'on ne peut pas suivre ces exemples-là? Mambasa, n'en parlons même pas. Là où il y avait les ADF, même s'ils continuent à faire un peu une petite violence, mais les gens sont calmes là-bas. Il ne reste que tout. Natour Naye, chef ya projet OYOP, à Bakisaki Boye. Maintenant opéré à 53 personnes et notre estimation est atteindre 85 parce que dans la base de données nous avons un nombre de 130 personnes enregistrées et la cause est héréditaire, c'est-à-dire si le grand-parent a acquis cette maladie et la femme aussi peut être née de cette malformation. Mais nous avons aussi une cause médicamenteuse, c'est-à-dire au premier trimestre, la femme enceinte, si elle prend des médicaments qui ne sont pas recommandés à être pris, ça peut aussi causer un trouble de développement embryologique. Et Sengeli ko rappelé que dernière campagne de réparation y a bec de lièvre Oyo et Zali ko remonté na mois d'août 2023. Et que yo! Crise au sein y a parti au pouvoir UDPS secrétaire général Augustin Kabouya AK47 abengi ba base nyonso au calme, à la sérénité, paix, à l'unité bozobadita. À travers communiqué rendu public le 17 juillet 2024 en exécution et résolution numéro 01/UDPS y a congrès extraordinaire y a le 26 août 2023 spécialement en mission Oyo et Pesameli na secrétaire général faisant fonction y a président intérimaire y a parti pour assurer bon fonctionnement et bonne organisation y a parti hiérarchie y a parti y a Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle et invité ba membre nyonso au calme na sérénité paix na unité. Na période oyo cruciale pour la histoire ya mboka na biso République démocratique du Congo, Augustin Kabouya AK47 secrétaire général faisant fonction ya président AI a exhorté ba base nyonso ya parti batikala uni pe ba apporter appui nécessaire na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte notamment contre agression pe occupation ya parti est na mboka na biso. Na même occasion, Augustin Kabouya, secrétaire général ya parti, faisant fonction ya président intérimaire ya parti, a recommandé moko na respect ya batex ya parti oyo ezali patrimoine commun na bango. Po na kosukisa faisant fonction ya président intérimaire ya parti, secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya abengi ba combattant nyonso na vigilance car ennemi azali koluka ko déstabiliser parti et régime en place. Et que yo! Dévoilement, il y a mausolée, il y a père fondateur, il y a Zipa, le PDG, Martin Kanda, Onyangunga et Salamaki, Lobeleki, na cimetière Nécropole. Nabokasi, il y a l'actuel PDG, il y a Zipa, Martin Kanda, Odimba, les bétons et enseignement supérieur. Vous avez des détails, n'élément. Ah oui, 2 jours, il y a cérémonie et suffisaki pour na commettre fin. Na matanga o esali 4 ans pour na kolela père fondateur ya Zipa, le fait PDG Martin et Kanda Onyangunga. Après soirée, il y a recueillement au Salamaki na mémoire naye. Les lendemains, sous la conduite, il y a l'héritier du trône, l'actuel PDG ya Zipa, Martin et Kanda Odimba, les bétons et enseignement supérieur, famille biologique, ba mi pe connaissance, ba chef coutumier, pe communauté mobimba et institut supérieur d'informatique, programmation pe analyse, ba kutanaki na cimetière Nécropole pour na cérémonie ya dévoilement ya mausolée, ya père fondateur ya Zipa, Martin et Kanda Onyangunga. Avant dévoilement, certaines personnalités bazwaki maloba, à l'instar ya général Jean de Dieu Oleko, grand ami ya PDG Martin et Kanda Onyangunga,
po na kotalisa boye. Tu as vu? Ce sont les œuvres qui parlent de celui qui est parti. Voilà, tes œuvres ont parlé. Et tu es honoré parce que tes œuvres ont parlé. Tes œuvres au travers de tes enfants que tu as donnés, en fait biologiquement, de tes enfants que tu as eus du point de vue scientifique, de toutes tes créations, tout cela, tu as été honoré parce que tu as laissé des bonnes œuvres. Nous croyons que là où tu es en train de, avec un sourire, de te délecter de ces moments et de regarder, et notre Seigneur dit, voici l'exemple. Voilà comment j'honore celui qui m'a honoré. À vous tous et à chacun, on ne va pas tirer à longueur. Nous allons simplement vous dire encore une fois merci et vous demander de ne plus jamais oublier, de ne jamais oublier ce grand homme qui dort ici. Lokola papa Martin Ekanda Onyangunga azalaki chef coutumier na tour na bango na kombo ya ba chef coutumier communication et salamaki boye. Na beti ngonga misatu. Wibike za munoko sankuru neza kati ya Elonja. Eza ngando njovu atambolo. Yango tobetaka misatu. Batu nyoso tosepeli mingi awa balobi papa Ekanda Martin akufite. Parce que atiki bilembo na ye eza ya koloba eza ya koganga. Wana eza pona. Mais que oyo tiki. Oto monaka mingi soki sima ya mutu oyo azaki muzalisi ya biloko to ya ide soka kei nyoso pe kundama ekenda. Yango to sengi na kombo ya autorité traditionnelle nyoso ya Sankuru. Lokola yo pe ozali na kati. Sopa boanya pe mayele et pas mwana oyo. Po bilembo otikaki mibale ekoma mine. Sima na ye oya koya kolanda ye ekoma 8. Ezaka double. Po toyeba ete otiki mwana makila na yo po akwa kokokisa ba posa na yo oyo okataki na katikati ya nzela osalaki yango te. Prenons parole, les successeurs officiels ya papa Martin Ekanda Onyangunga, les héritiers du trône, les bétons de l'enseignement supérieur, le PDG Martin Ekanda Odimba, azalaki nabamo juste. C'est aujourd'hui une grande fierté pour toute la famille. Sa famille biologique, la famille scientifique l'ISIPA, la famille de personnes vivant avec handicap, qui étaient ces trois familles sur cette terre. Tout ce que je peux te dire, Tamar, que tu reposes en paix. Et que ta sagesse, ton intelligence et surtout une qualité que tu avais des rassembleurs autour de la famille et pour toutes les personnes qui t'ont fréquenté. Que tu puisses nous guider dans ce sens pour que nous puissions continuer et ton œuvre scientifique et que nous puissions garder la famille soudée pour que nous puissions cheminer ensemble. Tout ce que je peux te dire au nom de toute la famille, Tamar, merci. Place na dévoilement ya mausolée oyo ezalaki penza œuvre moko ya kitoko ko banda na état physique oyo azalaki nango apport na ye na monde informatique na République démocratique du Congo pe lisusu symbole moko po na kotalisa elongi na ye. Bokanisi esili te PDG Martin Ekanda Onyangunga azalaki lisusu honoré na société Trans Academia oyo bapesi are moko kombo na ye juste na avenue de la Libération ex 24 novembre en face ya paroisse Notre-Dame ya Lingwala. Tala! Sikoyo 4 ans après, molimo ya PDG Martin Ekanda Onyangunga ekoki kopema na kimia. Noko! Vie jaloux na mama yenga
bomoni sikoyo esika bosuki awa leta akati makambo oyo noko bondima PDG Martin Kanda ondimba l'héritier du trône. Eke yo. Réhabilitation ya route Kapela, route ezali kolata lele ya sika tozali bongo na quartier Yolo na commune ya Kalamu Fiston Pero pour na ba détail. Après plusieurs années, Oyetikalaki abandonné na triste pe propre sort na yango, nzela ya Kapela na quartier Yolo tozali awa na commune ya Kalamu ezali kolata lele ya sika. Ndenge kaka bozali komona boye, nzela ezali kobeta madada avec un pacte pe idéologie, nzela ezali kolata béton armé po nzela oyo, bamona baventure ebele awa, lelo babongisi, lobi babulu ebandi goudron etoboki, ezongisi lisusu mai na balabala, conséquence nzela ekomi impraticable. Kasi lelo ndenge ezali kozwa béton armé boye, ezali motif ya satisfaction pour la population. Vraiment, et ça lui bien, les bons salons parce que de manière où on va se trouver. Mais donc regretter là, les bons salons on m'a montré. C'est pas comme ça, on a sur la pièce à la béton, donc préfère que la bataille m'a attaqué les à la béton. Macadam maison où me la terre, goudron et ça les noms mais béton est quand même il sur la tête. C'est quel de parce que ils sont gelés, ça la malade mais pas bon c'est que c'est une université na volé mususu ezalaki po occasion pour la population ba remercier Belfort ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na oyetali voler infrastructure. Ça vraiment les sengo makas par rapport ndenge ndele bebaki na ndenge vraiment ba osala béton pour ça na tamu la yango venir reproduire sengo makas et là on va ba konamo na remercier bango na bulamba osala pour na biso pour na peuple to tambola malamu biso ba chauffeur ya moto ya kula pine de pine le mituka nous avons vraiment les sengo par rapport ya gouvernement ndenge ça la musa c'est pas makas na Kapela c'est les alai mabe les alai mabe na Kapela na tout moni ba bongisi nzela vraiment ça biso sengo la place des alai ba mai kovanda nyonso longwe vraiment que c'est pas makasi et c'est pas vraiment na l'état akanisi côté la biso côté ya Kapela c'est pas merci c'est pas mingi le ba bongisi nzela za malamu kwa ba biso basala ki liboso basali me basilisite kaka mobulu mais lokola ye akanisi biso eza malamu topesi merci atika kaka awa te mais asala pe pa mosusu. Ah oui, boende zalaka population elelaki mingi pona likambo ya nzela oyo surtout awa na ville province ya Kinshasa kolela na bango ekomi na matoi ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesi d'instruction pe d'exécution yango ebandi. Eke yo. So la plus à mokola lelo komi na suka, merci pour la confiance et fidélité botika. To dédié édition ya mokola lelo au boss Richard Bambezali Koyinda Mabe. Tozali komela champagne lokola mwana musala avec un pacte pe idéologie na numéro 315 Yavni syndicat na New Standing Club Bezali Koyinda Mabe avec un pacte pe idéologie toujours bo sepela ki na ba image vous pesa merci na les géants papa na 4B Benilo Lazalaki na sima caméra régie final et simamaki bongo na bondi mvukulu le maestro Bamata Bakita Baba Lukala Mabele ngai na bino tukutani lobi.